Bakuku na bino vraiment bandeko na ngai wana babone nyonso oya kanali Mimi Selunga TV bolandaka ndeko na bino apesi bino bambote ebele nzamba lola azala na bino nzamba lola amona bino na mabota na bafamille bana bapapa na libota mobimba vraiment tuka na pesi bino bambote kaka nde bolandaka kanali na bino ya Mimi Selunga TV lelo naza na mingi ya koloba te bandeko na ye kaka kosola na bandeko na ngai kotalisa ke mokili tokomi vraiment na suka bandeko na ngai nauti komona image moko esalinga somo epesi nga kobanga donc bandeko na ngai tokeba vraiment na kolia tokeba na bilialia surtout na bandeko na biso oyo vraiment baza na Afrique nzambe aleka na kobatela yango tant tozobondelaka il faut totsanaka na mabondeli tosalaka mabondeli ya baegoiste te egoiste eza moto azobondelaka mpo na ye moko nzambe sunga famille na nga nzambe sunga bana na nga nzambe sunga mobali na nga non toza bana na nzambe tango tozosambela il faut tosengaka vraiment nzambe asunga mabota asunga bafamille baza na baafrike biso awa na bapoto mpe baproblème kilikili ezali donc nzambe asungaka kotia bavoisin na mabondeli kotia bato nyonso na mabondeli tozala baegoiste te na mabondeli na biso tsa atakuta enemi na yo tsa na mabondeli tsa enemi na yo na libondeli yebisa nzambe sunga ye batela ye pambola esika azali protege ye libondeli ya moyenge beni ezaka bongo libondeli kozalaka ateke yo moko kaka obondelaka mpona baninga te mpona nini alobi ke libondeli kozalaka biso moko te bandeko na ngai eza na ntina ya nini image oyo nauti komona na yebisi bino ke image oyo nauti komona esalinga vraiment pasi makasi eza na mama moko boye na mboka ya Cameroun atekaka banini bakamundele babiloko ka bakamundele do bamisuni ya kotumba wana ndeka toyebi na baafrike ezalaka asaka bakamundele na ye bakabri na ye bandeko na ngai boyoka ya minene nzoka asala yango na misuni ya nini asala ta na mbwa o nde toyokaka baninga baliaka tshibelabela soki tshibelabela ezaka nango mbwa bamisu mpe bamakaku babilo oyo ezaka ke nyama zamba nyama kaka nzamba asali me ye vraiment asali na ye nyama te donc asalaka bakamundele ne na bato misuni ya bato bandeko eza eloko alukuta te eza jete na ye kosala na ye koloba vraiment epai ya bandeko ntango tozolia totiaka kaka nyonso na maboko ya nzambe toboyi te toyebi te biloko yango esalamaka ndenge nini me nzambe alola tanto tozobondela fo toyebisaka nzambe aprotegeaka kaka biloko ezaka moko mona donc osambeli ka likolo nzambe me tozwa yango mpena oserie nzambe aleka na kosunga biso mpo biloko tozolia tozoyeba te yango maladi ekomi ebele bato bakomi kokanga bango na bamaladi ya modele na modele mwasi oyo vraiment balakisi na bato mpo image yango eza trop somo donc nakotia yango kutu te na kanali na nga mpo youtube mpe akokata nga video nakotia yango te me bandeko nazoloba na bino eza ya solo eza ya koyinda eza ya kobeba mokili ebaluki deja mawa na mitema bato eza lisusu te kaka ndenge nabaka na dernier na mbala mosusu na video na nga moko ke mokili mutu donc biso bato toza plus ke virus ya corona donc virus oyo totikali nango vraiment na mokili oyo ya très dangereux eza motu imagine motu ozwi temps ya kokanga moninga mwasi soki pa sekeka aza na bato bana mibali oyo bakangelaka ye bato oyo basalaka babiloko wana po ye moko na ndimi ta okoka bozomona bandeko esika tozokende mokili ekende malamu te mokili ekende mabe mokili ezokende mabe mawa na mitema bato esili nde tokeba ndako nini okokota mutu nini okopesa confiance
mutu nini bokutana na ye ke tokutana boye mokili se ebebi surtout na baafrike bandeko bokeba 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 o nake kutana na mutu boye o mutu boye tokutana na ye oyebi te ozokende kuna bakangi yo mpo lobi bakomisa yo kamundele bandeko tokeba tokeba na mokili mokili se ebebi nango mokili ebebi mokili ebebi mokili ebebi bandeko tokeba vraiment makasi tosala keba soki tokosala keba te ekozala pasi mpe mawa mpo mokili eza ya kobeba mokili ebebi bandeko talaka bakata ya mama bakangi ye vraiment babomi ye bakati ye biloko nyonso libumu libanda basoko asali akati bamisuni ya mike ka ndenge tosalaka kabri ndeka tosalaka kaka na kati ya bandako na biso akati mike bandeko na ngai tozokende wapi touti wapi tokomi wapi bandeko kimotema mabe yango vraiment tokomi biso bato être humain alongoli mawa aza so na mawa te makambo tokomi osala tozoyeba te vraiment donc tosengaka mawa na nzambe nzambe asunga vraiment sunga soki nzambe asungi biso te kozala pasi mpe mawa ekozala pasi mpe mawa bandeko nzambe asunga biso bandeko mokili ebebi mokili eza so na mawa te mutu azokolia moninga mutu azoboma kaka mutu kaka boye olamuki na ntongo osaleli moninga plan moninga azoyeba te ozosekisa ye mpe nzoko ozokende oboma ye bokomisa kamundele totala nano esika mokili ezokende bandeko totika baje tobondela nzambe tozwa tan ya kobondela nzambe tozwa tan ya kobondela nzambe bandeko soki nga na ye nayaka osalaka je te nayaka kaka kolobaka soki namoni likambo bandeko totelema na mabondeli mokili eza ya kobeba mokili eza ya kobeba bandeko na ngai nazokosa bino te mokili eza ya kobeba bandeko mokili eza ya kobeba mokili eza ya kobeba donc nasili na makasi boyebi kaka nasala mwa bavideo na ngai esika na ngai melelo vraiment nalembi nzoto bandeko na ngai esika kaka ezwili nga nabika nasala kaka essentiel napesa kaka message essentiel eza message eza teke o image oyo donc soki bomoni ezoningana bolimbisa bandeko mpo na utilize nanga kuteloko te donc na utilize kaka nazwi kaka nazose filme kaka mpo napesa kaka message bandeko nanga tokeba mokili eza so na confiance te tala nani yo kokutana na ye tala nani okomarke na ye rendez-vous keba kokende yo moko te na rendez-vous tokeba na kotinda bana surtout na baafrike nazoloba mingi wana esalami eza na mboka Cameroun ndeko mwasi mosala na ye kobomisa bandeko mwana mobali mwana mwasi babomi yo bakati yo balambi yo basali yo kamundele bato mpe bandi koya kosomba bakangi ye yango balobaka nyonso bible eloba ekosa te nyonso tosalaka nzambe amonaka ezaka na mokolo moko bible elobi osalaka malamu kontine osala malamu osalaka mpe mabe kontine mpe kosala mabe me ezaka na mokolo moko nzambe alakisaka kaka nani moto azali moni mama oyo toyebi kombe te ye bato liasa bomi toyebi te kombe de personne aboma oyo ateka abandi commerce ne soki na mbula ni toyebi te abomaka bato me lelo nzambe abimisi nyonso na kuku abimisi yango na mpwasa bandeko totambola na kobanga nzambe toyebi nzambe wi tosambelaka wi me eske tozobanga nzambe vraiment kobanga moto mokili te ke ya komona nga nazalaka boye aya nasalaka boye no hypocrisie wana tozoboya totambola na kobanga nzambe banga nzambe yeba ke ata na moto amoni nga mabe me nzambe natambola na kobanga nzambe tosepelisa mingi nzambe ke bato donc wana ezali message na nga bandeko na nga nayaki na nka na pokwa lelo
na souhaite bino ba lundi malamu nzambe alola abatela biso na début ya semaine oyo vraiment nde tobandi semaine na biso na kimia boye to continuer yango ti dimanche ti semaine ekoleka don nzambe azala na biso oyo nano s'abonne te ndeko s'abonne na kanali ya Mimi Selunga TV pona ko soutenir ndeko na bino naza awa pona kosala musala na nzambe kolobela tokoyi pe kolamba tokoyi kosaba makambo bele o kanzamba kotia biso ndeko soki na s'abonne te s'abonne commenter like video kobosana te soki po lingi o partager e kosunga ndeko na bino Mimi tozo loba kaka tozo pesa ka mayele po mokili eza deja ya kobeba donc bandeko nanga na sepeli na bino mingi o bokolanda kanali oyo nzamba alola leka na kopambola bino en tout cas tobanga nzambe totambola na kobanga nzambe en tout cas bandeko nanga esali pasi esali vraiment pasi makasi nzambe kaka za na biso nzambe amona biso abatela kaka ba oya ye po mokili o soki nzambe te mobulu makiasi mobulu vraiment ezali donc bandeko wana yaki ndeko na bino Mimi Selunga TV aye kaka na mwa conseil ya mokie pona kotalisa mokili oyo esi ebebi nango nzambe alola za na bino ba merci beaucoup ciao.